L'Agence congolaise de prestations et services SRL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer, contactez-nous au +243 85. Oji mamacita, Oji mamacita, tu te penses de qui, de moi, de nous, pour toi je t'ai redescimé ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le meaning. Oji mamacita, Oji mamacita, tu te penses de qui, de moi, de nous, pour toi je t'ai redescimé ça. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le meaning. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rage quand je suis dans le... Mbote libota nanga mbote na bino esengo ya ko présenter vidéo oyo vidéo numéro 17 ya mois de septembre oyo ya lelo. Donc wana awa toza na avenue, donc a toza pembeni ya fleuve, donc toza ba parcelle eza pembeni na fleuve. Donc place lupango ezali so tangi lupango elandia mibale ya misatu oza déjà na fleuve. Donc tobengango vue du fleuve, au bord du fleuve te mais vue du fleuve. Donc awa bomoni avenue neza bien asphalté, avenue neza bétonné, bomoni ba voisin de bazali, donc onyo so mono ba voisin. Donc pembeni na fleuve awa toyebara déjà que tozali na Mongafula CPA Mushi na Mbudi. Donc voilà, awa toza na Mbudi. Donc tout comme déjà na lupango wango moni avenue za asphalté tina suka lupango ebandi awa lupango Toyota la yango place bilanga o ezali. Donc lupango ebandeli awa place fondation o ezali. Donc place bomoni fondation libendete fondation o ezali. Torokende profondeur tina miro a sou ciment ezomona na kuna eza 20 mètres. Place ba voisin na batongi eza 20 mètres. Et puis na molai boye eza 30 mètres. Donc elingi koloba ke lupango eza 30 mètres sur 20 na bandeli kobanda awa lupango ebandi awa na mabende oyo. Donc 20 mètres et pesi biso wana ebandi wana okei nde tolobaki profondeur eza 20 mètres, molai boye plein nde tokende eza 30 mètres. Donc tozo évoluer to prouver 30 mètres en haut na longueur nde tolobi. Donc wana tozo avancer 30 mètres et soukeli na moi mai o amukie oyo ezoleka oyo. Donc soukeli awa to rekende sko place 20 mètres souki pour to lakisa vraiment avec précision ndenge lupango wango ezaleli. Donc tokita ti wana déjà 30 mètres oyo sur 20 prix nango babandi yango na 90 000 à discuter. 30 mètres sur 20 $90 000 à discuter. Mais tozo morceler yango tozo divisé par 2, c'est-à-dire 15 mètres sur 20 $45 000 à discuter. Et puis so imtalinga zo 10 mètres sur 20 10 mètres sur 20 10 mètres sur 20 ils en a 30 000 à discuter. $30 000 à discuter la bandeli. 30 mètres sur 20 so imtalinga zo la moitié 15 mètres sur 20 $45 000 à discuter. Possibilité de diviser par 3 ezali 10 mètres sur 20 10 mètres sur 20 10 mètres sur 20 na $30 000 à discuter. Donc bomo na ba voisin de batongi face kuna bomo na likolo wana donc ba voisin ba beti biloko ba mabeta biloko. Donc biloko eza wana ya bien ozo pesa kilo valeur estime na quartier. Donc quartier eza développé bana courant bien ma ezali. Donc Marambutu eza kitoko. Donc eza ba terrain oyo nzamba salika lelo ebimaki tozo morceler yango. Donc voilà un peu
ndenge tolingaki to présenter lupango oyo dans na bandeli lupango eza na commune ya Mongafula quartier CPA Mushi localité Machungu Mbudi. Donc quartier CPA Mushi Mbudi Machungu. Ouais. Lupango eza 30 mètres sur 20, $90,000 à discuter. La moitié 15 mètres sur 20, 45 000 à discuter. Et puis morcellement par 3, 10 mètres sur 20, 10 mètres sur 20, $30,000 à discuter. Donc, oyo, bobengaki, pona ruluka, lupango na mbudi, ezala na mwa priase, bapango, yangoyo. Donc, ezala primo abordable, $30,000 à discuter. Donc, à tout ça, la vie du fleuve, ndela lobara toujours que mbudi, eza quartier, CPA Mushi, eza le meilleur quartier, il y a commune à Mongafula, en termes résidentiel, en termes commercial, en termes nyoso. Donc voilà un peu procédure na ndenge makambo ezo salemela donc o eza venu et continuer eza bétonné tiliboso o ba resomba lupango yango. Donc voilà to bimara na biso déjà to bimara to mona nzela ndenge ezali donc o nyoso moni o eza venu. Donc avenue eza na moi terrassé na moi moke na gauche o bomona na gauche wana. Voilà, ils ont terrassé oyo ezo mema mai ti na moi mai moke automoni na suka wana donc ba document tout eza normal propriétaire aza sur place na Kinshasa pona ba o ba roza intéressé yo benga kaka to yeba ndenge to kutana na moko nango et puis to yeba comment est-ce que to retravailler et à quelle mesure et comment est-ce que to ki ko aboutir na eloro moko ya bien. Donc pour na ba o bazo pesa biso confiance, merci beaucoup. Pour na ba oyo ba pesa ki biso tote ke la bango mapango. Maintenant nous ba moni ba vidéo te boza la patient nazala kité ngamoko edingoma na déplacer ki mukie toujours na cadre musala na genda ki quelque part nazongi lelo donc beau patienter, je crois que lobby boromona mona déjà ba mapango na bino. Merci beaucoup. Donc wana awa tozana nzela tozo zonga donc to loba masolo nyos nzela te tozo cha musique toyoka ti place avenue eko sukela. Merci beaucoup. Bonne chance à tout le monde. Bye bye. Et du moment t'es big boss manager. Oh mon bébé Kingoma, c'est la tata Wetana, la lola peto monana, yende papa yabana. Oh mon bébé Kingoma, c'est la tata Wetana, la lola peto monana, yende papa yabana. Purchase your track today. Oh yende papa yabana, yabana. T'es mon cœur, t'es ma lèvre, tu es tout pour BBM. Ne change pas, restez comme les rabis, les camélés. On s'adapte dans tous les couleurs, mais ne prends jamais la couleur de l'amour. L'amour que j'ai pour toi est plus fort que tout, ouais. Quand tu es à mes côtés, ouais, je suis l'homme le plus erré, ouais. Bébé, tu brilles déjà comme une étoile. Oh mon bébé, Kingoma, c'est la tata Wetana, la lola peto monana, yone papa yabana. Oh mon bébé, Kingoma, c'est la tata Wetana, la lola peto monana, yende papa yabana, yabana. Purchase your track today. Oyonde papa yabana, yabana. Y'avait pas de frontières, y'avait pas de rivières, y'avait pas d'océan, juste pour te trouver. J'ai parcouru la terre, j'ai te cherché partout, mais je ne savais pas juste où te trouver. L'un de toi je ne sais pas, baby ne me laisse pas. Si t'étais ton papa, baby ne me laisse pas. Bobo et talo tiki wiki salo zonga na L'agence congolaise de prestation ici Matimu talo tiki wiki salo zonga no ki. Oh mon bébé c'est la tata Wetana, la lola peto monana, yone papa yabana. Oh mon bébé c'est la tata Wetana, la lola peto monana, yone papa yabana, yabana. 630. Boy, c'est papa yabana, yabana. Ouais, c'est bébé, c'est bébé. La casette des repères. Contactez-nous au plus 243 Ready, talo tiki wiki, salo zonganuki. et la première société du réseau spécialisé Malona, talo tiki wiki, salo zonganuki.
Visitez-nous sur le www.acpssrl.com. Agence congolaise de prestations et services SRL, votre agence de proximité.